Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affect. Likambu ya pasi ya somo pe mawa soki nanu omona te mutu oyo akufa balongola ba organe nyonso ya kati foie ba intestin ba rein nyonso tu motema balongola batie na morgue kasi alamuki azali kotambola nanu omona yango te et pourtant esalemi tala. Si vous avez jamais vu un mort-vivant, je vous présente cet homme-là. Il est revenu d'entre les morts. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'a plus d'organes. Il est cliniquement mort. Et ce qui est bizarre, c'est que, regardez, on peut le voir marcher, se lever de son lit, jusqu'à il se promène dans la pièce. Et ce qui est complètement fou, c'est que 90% de son corps aurait été brûlé à vif au 3e degré. C'est juste impossible. D'où les marques blanches que vous pouvez apercevoir un peu partout sur son corps. Et il faut savoir que normalement, les chances qu'il bouge ou qu'il respire sont quasi nulles, pour pas dire impossible. En fait, ce phénomène serait un phénomène médical extrêmement rare, appelé lucidité terminale. Drame autre, l'accès qui est salama kibongo na ville province ya Kinshasa, précisément na Kingasani, plus précisément na Venindo na epa wapi bana bakufaki likolo ya kolia loso. Conflit et bomi batu. Kasi, yaya mwasi, tango azwa ki makasi, a lobby, a expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que, ezali voisine de abomi bango, to ezali nani. Yaya mwasi, a expliqué. Azana kwe ya lupango. Aza place ni. So, zikwa na biso. Si, bikote matsa ya kredi. Esika ba iza pembe na shop. La population est pour vivre le pango à rancune. Quand tu vas le pango à rancune, ambulance est même 4 bana. Maman là qui n'a moins la mort va tirer l'hôpital kuna. T'as la population. Population tu dois faire en direct. Na ma sœur à Kingasani. Pour vivre dans le pango à rancune dans ma belle. L'autre ça pas c'est ici famille. L'autre c'est ici famille. Les gens disent que ma sœur à Kingasani. Ambulance est même ambulance est même dans 4 bana côté tikali na ma sœur tikali maman le qui n'a mwana mort. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection pana yo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyonso bozwami. Bon vendredi à tous, toye na lumbango ko pesa bino information oyo baike bayebi yango kasiba o bayipe bayebite likambute bolanda biso to ko pesa information oyo kamwisi bato na mokili bato baike balobi esalema na karango bamiso balobi no ezamba na liboso salama na yebite yo si omona yango yaya to keina Irak epai wapi jeune garçon na âge ya 19 ans yaya azika kibongo na moto ye aziki na moto azikaki au 3e degré la ka difficile pona mutu abika jeune garçon oyo lokola na ebite est-ce que ba loi ya Irak et le bandengo ato ye moko asignaki soki akufi bazwa ba organe na yeba pesa na mutu asengi nango sango besoin on ne sait pas tangu aziki ndengo wana ba memie mbangu na hôpital l'hôpital n'a pas pu le sauver kasi pona ye asi akufi esengeli kozwa ba organe na ye ko sauver bandeko mususu oyo bazali na besoin yango yaya ba longola ye ba organe nyonso to lobi ba organe nyonso to ba longola foie ba misisa ba veine motema nyonso to libumu na ye ekomi vide na lolemo ba longoli yango po basunga bato oyo bazali na bomoi kasi ta ba longoli ye wana bazui corps na ye nzoto batie yango na morgue tango batie yango na morgue yaya quelques temps plus tard moi la mobali oyo abimi na morgue atelemi yaya nde baye komona wana abandi kotambola
pendant 2 heures presque 2 heures ou 3 heures du temps na kati hôpital batu panique même mutu oyo tolongola ki ba organe ali kotambola ndenge nini e kamwisi batu e pesi mutu ko so botala mutu oyo o bali ko mona ya azana ba organe na kati te foi ezate le koboko ezate ba longola leso ba lolemo nyoso tu jeune garçon oyo ya 19 ans bo mondenga azalaki koto bozomona ndenge azalaki koto bozali komona ndenge akomi tango akozika tala kutu ba brûlure na maboko na ye e kamusi batu ya kosakana te likambu oyo kasi ndeko moko na niveau ya Irak ça même na Irak baby Irak n'est-ce pas mboka ya Saddam Hussein lokola na esa kabino radio lokole tokendaka koluka partout ko fouiller jusqu'à na source information yoka explication ndeko oyo apesi biso na sima na yango to côté la yo ba différentes informations ya ba langue ebele o comprendre que histoire oyo et salami kaka ressemble awa na Irak landa explication ya ndeko o ndenge a expliquer to landango. Oui papa fiston donc kandenge omoni ba vidéo wana donc mwana oyo mwana na biso oyo ya 19 ans akina ndako kandenge zalaka ba immeuble donc ça avait pris feu. Maintenant, petit Oyo azikaki à 90 degrés, 10% plutôt. 90% azikaki donc au 3e degré. Donc, ba memie kandenge zalaka, ba bengi ba nini bato oya hôpital, ba ambulance, ba ewana, ba zuye, ba memie na hôpital. Donc, hôpital et sali oyo bakoka ko sala, mais malheureusement, petit wana akufaki. Tango akufi, bon, vu que basinyaka ba mikanda comme quoi kandenge zalaka soki moto akufi bozwa ba organe po botia et pa ya batu mususu oyo bazozela na ba liste d'attente donc ba longola ye ba organe nyonso ya nzoto ba vida ye penza bazwa corps batia na morgue. Maintenant ba ye pe po comme baza ba musulman bayaka a préparé pe corps kandenge zalaka bazongi sikoyo na nini na morgue pona kozela ba mema bakende kokunda likamba kokamwa petit wana abima na tiroir ya morgue abimi na tiroir ye wana kende banda ko déambuler na hôpital sachant que nzoto mobimba mutema ezate ba poumon ezate misopo ezate donc nyonso balongola mais yazo tambola ndengeni donc neti mutu aliboma donc asalamo mavwanga na ye pendant 2-3 heures du temps à peu près après akweya bato mutu oyo soki tozongisi lisusu morgue awa pito pale kaka donc bazwaye batia na sanduku pe ba mema donc ça fait 3 jours bakunda petit oyo ya 19 ans donc voilà un peu résumé il y a histoire et outil au salama na Irak. Donc voilà quoi. Merci beaucoup. Voilà, et salam na Irak, bato baïke balobi les kambu oyo ici et salama déjà. Est-ce que yo aussi au monde les kambu o quelque part, so aussi au monde yango tikala biso na commentaire. Parce que yebi ke mutalaka akufi, to bali ko mona na mona ki mutantel esprit kas o ye la muki na hôpital, akita ki ndenge nini, abima ki na morgue ndenge nini, afongola ki tikwa wana, est-ce bakanga ngona fongola afongola akiti, abandi ko tambo na hôpital 2 heures du temps, o bozo mona wana ezali ba caméra ya surveillance. Alors, nous avons sélectionné pour vous toute une litanie, tout un chapelet, il y a ma vidéo, il y a déambule, ndenge mutu wa ko tambo ta mona 19 ans na hôpital. Si vous avez jamais vu un mort-vivant, je vous présente cet homme-là. Il est revenu d'entre les morts. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'a plus d'organes. Il est cliniquement mort. Et ce qui est bizarre, c'est que, regardez, on peut le voir marcher, se lever de son lit, jusqu'à il se promène dans la pièce. Et ce qui est complètement fou, c'est que 90% de son corps aurait été brûlé à vif au 3e degré. C'est juste impossible. D'où les marques blanches que vous pouvez apercevoir un peu partout sur son corps. Et il faut savoir que normalement, les chances qu'il bouge ou qu'il respire sont quasi nulles, pour pas dire impossible. En fait, ce phénomène serait un phénomène médical extrêmement rare, appelé lucidité terminale. On dirait que la personne va mourir et tout d'un coup, elle va mieux. Comme si de rien n'était, elle va manger. Sa personnalité
revient, elle marche normalement. Et ce qui est bizarre, c'est que ça là, ça ne durait que quelques heures à quelques jours. Et soudainement, la personne remeurt. Mais vraiment, certaines personnes disent que ça serait une force obscure qui l'aurait maintenu en vie. Et d'autres, qu'il serait un vrai cat zombie. Et ça fait vraiment flipper. Dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous. Ce que vous voyez sur cette vidéo est morte depuis plusieurs heures. Elle s'est relevée et a essayé de sortir de sa chambre. Cette personne est morte brûlée et dites-vous qu'à l'intérieur de son corps, il n'y a plus d'organes. Tous les organes lui ont été retirés. Quand je lui ai dit tous les organes, c'est vraiment tous les organes. Il y a cette vidéo qui actuellement est en train de faire le tour du monde. C'est en train de terrifier tout le monde parce que tout le monde dit que c'est un zombie. Personne ne va pas seulement s'asseoir. Cette personne va carrément mettre un coup de pied dans le lit. Il va essayer de sortir de la chambre d'hôpital. Ça va pas durer quelques minutes, ça va durer beaucoup plus longtemps que ça. Il y a des gens qui disent que c'est de la lucidité mortelle. Sauf que je me suis renseignée et la lucidité mortelle, c'est avant de mourir. Pas après la mort. Je veux bien le corps, il lâche un dernier souffle. Il bouge après la mort un petit peu comme les poules quand on leur coupe la tête et qu'elles commencent à courir. Mais là, le mec, il a plus d'organes, il est mort, il est brûlé, il est mort. Il se lève, il commence à mettre des coups de pied, il reste assis pendant des minutes. Il essaye de sortir de la chambre, il parle. Il parlait, sa bouche, elle bougeait. Non, pour moi, c'est plus de la lucidité mortelle. Là, il y a un autre truc. La personne que vous voyez... Déjà vu un mort vivant. Mes chéris, le jeune homme que vous voyez sur cet écran, la vidéo a fait le tour du monde. Un phénomène qu'on n'a jamais vu. Mais il paraît que ça existe. Il paraît que c'est déjà arrivé. Pour les personnes qui n'ont jamais vu un mort vivant, c'est l'occasion pour vous de bien regarder cette image. Celui-là, c'est un mort vivant. Pourquoi mort vivant? Le jeune là, c'est le même que vous voyez sur cet écran. Il s'est brûlé, le genre brûlé. Hein, brûlé, je ne sais pas si c'est un accident ou un incendie. En tout cas, je sais qu'il s'est brûlé. Et quand il s'est brûlé là, on n'a pas pu le sauver, tu vois. Il est décédé suite à ces brûlures. Façon qu'il est décédé suite à ces brûlures là, ils ont enlevé ses organes. On a retiré tous les organes. Visszatért a halálból, legalábbis ezt állítja, hogy újonnan keringő videó a TikTokon, de mi is történt valójában? Ez egy elég összetett kérdés, legjobban talán a klinikai halálhoz tudnám hasonlítani. Férfi pár percig ugyanis halott volt, majd úgymond visszajött a halálból, ami tudományosan magyarázható lenne egy szintig, de ez egy kicsit talán már túlmegy rajta. Sokan a Lazarus effektussal magyarázzák, ami egy olyan jelenség, amikor a halál beálltát követően a személy spontán újraéled, újraindul a szívverése vagy a lélegzése. Az orvostudománynak amúgy erre több válasza is van, de sok esetben ezek csak találgatások, mert ez valójában egy elég ritka és különleges eset. Itt a TikTokon rengetegen nevezik Meti Szurinak ezt a jelenséget, amit olyan esetekben használnak, amikor valaki visszatér a halálból. Rengeteg téves infó megy erről az esetről, mert az emberek csak találgatnak, és bevallom őszintén, én is nagyon sokat kutattam, mire oda jutottam, hogy úgy néz ki, megtaláltam a képét a virrasztásról. Szóval a srác sajnos a videó után nem sokkal meghalt. Valószínűleg az égési sérülései következtében, amik annyira súlyosak és fájdalmasak voltak, hogy be is kellett őt gyógyszerezni. Összességében egy elég para videó, és elvileg igaz is, bár túl sok info egyelőre nincs róla a neten. De mit gondolsz? Írd meg kommentben. Ez az Voilà. Tout le monde image wana donc tout le bate que et salamana nouté mais ce que salamana nouté yango yo et salami. Comme un jeune garçon oyo à 19 ans comme on a yé Saloum. Olandi yango et salami bongo na Irak partager vidéo oyo na ebité to ti yango na catégorie nini. Ezali miracle ezali nini to nini. Ba banga ki lokola kwei après 3 heures d'état boy
donc c'est la morgue à quoi la mukali susumba wa ki okunda donc il a déjà enterré autre loba quitté tolobi lokola lobi na prometa kibino tokozonga sous les lots pour na plus de détails na likambo oyo ekomeli na commune ya Masina na ville province ya Kinshasa précisément na Kingasani plus précisément na Venindo na epai wapi bana bakufi presque 5 bana nyonso oyo mama moko abota na papa bazalaki bana 8 mama kendaki koteka na tongo papa ke musa atikeli ya mwasi mbongo asomba quelque chose loso balia po moi muke ba calmer nzala poso ka ina poko akoya na biloko toyokaki yango ya mwasi akendaki asombi biloko asombi loso kasi mafuta ya kotia na kati ezalaki te akei kosenga mafuta epai ya voisin ezalaki epai ya voisin ya solo voisin lupangu moko to libanda to réussir na esaka bino oyo ezali radio lokoye tofuinaka ba information on a fouiné tokoki kotala découvrir information toyoka to réussir kozwa interview ya mwasi ndenge azali ko expliquer évidemment to côté là yo vraiment image ndenge na l'hôpital té pour la régulation bobinde za la caméra yo ka voix ya mwasi ndenge azoko expliquer après voir ya mwasi to komeka ko la yo ndenge ali koloba mais après voir na ye boko ka moi 2-3 commentaires à batu de ce qui s'est passé ba décorer koloba ba yike même comment est-ce que ba ko vivre na lupangu oyo zali ba conflit est-ce que lupangu wana zali ba conflit to ezali ki na ba conflité to na ya mwasi oyo alambaki loso ndenge yemoko a témoigné. Au moment où je parle, maman est encore inconsciente kaka na hôpital ya ba sort ba leki 4 to 5 ba kufi 3 nde bazayina ndukaka na hôpital kaka ya yemoko za koloba. To na ya ne expliquer ya oyo alambaki loso suivez. Azana kwa ya lupango. Aza place ni. So zikwa na biso. Si bikote matsa crédit. Est-ce que ba iza pembe na shop? Okoleka direction na bino ou bien okozalaka na kati? Te ozalaka na kati. Kombo na ebo ebi yango te. Kombo papa wana. Boutique nango eza na couleur nini? Kibina ba koma nini? Kombo na tanga te. Tanga boutique. Bosomba kilo so R ni. Hein? Bosomba kilo so nango R nini? Erbo somba ilo so oebite nana kenda ko somba ngamu yomo muto kenda ko somba erbo zala iko lamba bozala kina banani ngamu na lupango boza bato boni ma porte boni na kati ya lupango sika bozo vanda boza 3 portes boza ba porte misa toi bino boza na soko bien na ibande bino boza na soko côté ba kenda na toilette nous des portes à souka wana. OK, merci. Olamba ki lo songo na CNZTT. Na CNZTT. Olamba on anda ku beli banda. Banda. Oza ko lamba banda. Ça. Yo chaki bilo ni na kati. Lote. Chaki lo mote ka ndé bolamba ki wana. Ndé bolambi après bolier. Est-ce bolia ki yango? Quand bolia on dit bandi ko kamala muta. À part ça, aux ans et l'eau au Sangai. D'habitude, nous sommes à l'eau sur place. Dans la population, pour vivre le pain à rancune. Quand vivre le pain à rancune, ambulance c'est même 4 bana. Maman qui n'a moins d'amour, va tirer l'hôpital. Dans la population. Population, tu dois faire en direct. Namasser à Kingasani. Pour vivre dans le pain à ranquer les amabés. L'eau ça pas mais c'est famille. L'eau c'est ici famille. Les gens disent que ma sœur à Kingasani. Ambulance à Memi. Ambulance à Memi de 4 bannes à côté de Tikali de ma sœur à Tikali. Daniel Bumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, tue 3 civils dans un accident tragique et bénéficie du soutien de la justice. On vous explique. Samedi, 8 mars 2025, Kinshasa plonge dans l'horreur. Daniel Bumba, gouverneur de la ville ivre au volant, tue 3 personnes. Un motard, son passager Danny Fuelo et son propre policier meurent sur le coup. 3 vies volées en un instant par l'homme censé protéger les citoyens de la ville.
Un triple homicide qui aurait dû déclencher une justice immédiate, mais non. Au lieu d'être interpellé, il est protégé par la justice. Mais le plus choquant, ce n'est pas seulement l'accident, c'est ce qui s'est passé après. Le gouverneur est immédiatement exfiltré par son cortège, abandonnant les cadavres sur place comme de vulgaires déchets. Son chef de sécurité s'empresse de faire disparaître le véhicule accidenté de la scène du crime dans un entrepôt officiel de la ville, situé à la première rue Limté, sans qu'aucun officier de police judiciaire ou routière ne puisse établir le moindre constat. Et puis comme besoin et quand on est dans le mais les messieurs en question a outi na bandibouille il y a retour pourquoi moi zokoma tellement ezalaki déjà fait vert et puis ezalaki ba air tardive ezalaki pe na vitesse à makasi moya kanga frère ezalaki te nde a tamponner ndeko na ngai alongwe na bando azalaki azongi na bande de retour oyo ya banda kosani pona kotela et puis ye côté bazwaki a bet soki 7 sheets akekuna se retrouver na ngambo oyo to premier sikana totali ba contenu on a trouvé il y avait de l'alcool, de champagne, d'exo, champagne, d'exo, la speed. La victime Dani Fuelo, âgé de 28 ans, était paisiblement sur sa moto, rentrant chez lui avant que le véhicule du gouverneur Bumba, qui laissera à sa bande pour les renverser, son réserve pour mettre fin à sa vie. Les pauvres Dani Fuelo quittent la terre des vivants pendant que les siens avaient encore fort besoin de lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une deuxième mission est organisée. Cette fois, c'est Hugues Louwawa, proche collaborateur du gouverneur, qui vient extirper de l'entrepôt le véhicule gravement accidenté pour une destination inconnue, afin de dissimuler des preuves dans une affaire de mort comme les images l'attestent. Ni le parquet ni un magistrat n'ont été consultés, bafouant ainsi de manière flagrante les dispositions du code pénal congolais. Cette dissimulation délibérée de preuves n'est qu'une démonstration supplémentaire de l'état moribond de la justice en RDC. Au matin, le scénario devient encore plus sordide. L'ex-colonel Mimi Mundela, conseillère en sécurité du gouverneur, se rend personnellement chez les familles des victimes. Pas pour compatir, mais pour acheter leur silence et leur collaboration à coups de billets de banque. C'est ainsi qu'opère le pouvoir en RDC. Ici, le regard de désespoir et d'injustice des Kinois est tourné vers l'UDPS et Félix Tshisekedi, président de la République, qui, avant leur accession au pouvoir, avait longtemps milité pour un état de droit où tous les Congolais seraient égaux devant la justice. Pourtant, ce principe semble aujourd'hui trahi, car les intouchables continuent de bénéficier d'une impunité, tandis que la rigueur de la justice ne s'exerce qu'à l'encontre des faibles et des plus démunis. L'attention se porte également sur Maman Marthe Kassalu, mère du président, dont le gouverneur Daniel Bumba serait l'un de ses protégés. Seront-ils du mauvais côté de l'histoire en privilégiant un fils maison plutôt que l'intérêt général du Congolais lambda? Le peuple congolais, lui, observe. Affaire à suivre. Voilà, et à moi, si Oyo, à l'ambakiloso, je crois, on essaie de manager, moi, image, mouké, n'enga koloba, balambaki yango, est-ce que, n'enga trobaki lobi, voisine wana abomi bana oya solo? Est-ce que, et ça dit kaka mafuta, pourquoi tu se basé kaka na mafuta oyo voisine a pesé qui? Est-ce que, et ça dit pété l'osso, oyo si ka sombaki na boutique wana, et là comme bébé koya ki na l'osso, tala kunseki, tala kumamba. Voilà, on a quelques audios, il y a explication à Bandeko, c'est pas important quand même trop la mlokamboyo quand même, et constitué si ka événement yango oyo et Salemi Landa. Bonjour ma maman forte, bonjour ma maman. Maman oyo asalaka epa na ngai oyo ya atrapaka epa na ngai oyo mama mosala sikoyo nde bazalaka na bango pembeni lobi azozonga epa na ye nde akutani na makambo oyo akuti deja bana oyo bauti kokufa bazozwa bango na mutuka ya polisi bakende kotika bango na hôpital. De bana nyonso bakufi bana mama wana bana na yo ya ye moko baza 6. Okay. Bana mibale ya ndeko na ye ya mobali bayaki kovanda pa na ye. De mama na bango atekaka na wenza liberté. Okay. De atekaka biloko. De bana nyonso bakufi oya mwasi wana bakendaki na ye na hôpital bakenda na hôpital
ake kufela sikoyo na hôpital après koloba wana azoloba wana akufaki de bana nyonso 8 nde mama batikali kaka ye na mobali na ye. Oh là là. Bana ndeko na ya mobali wana pe mibale nde o wana pe abota mibale wana bango nyonso. Nde mama musala na ngai wana nde azo expliquer nga nde baza avenue moko kaka na mwana mwasi asala kawa epa na ngai. Ndazo expliquer. Oh là là. Mama bébé eza boy. Omoni papa ya bana wana. Papa ya bana wana lupango wana eza ya famille. Lupango eza ya famille. Sikoyo ye avandaka na ndako ya munene oyo baparent na ye batika. Oyo baparent na ye batika de place avandaka. Siko bandeko na ye mosusu wana bango bavandaka na bandako na bango batonga wana. Siko bango balingaka te ndenge ya avandaka na ndako ya munene baparent batika papa ya bana wana. Balingaka abima na ndako wana akende kofutela. Siko lupango yango ezaka ya bitumba chaque jour ezaka ya bitumba na ba discussion. Ozomona. Siko ba famille na ye nde basali bana bongo. Bandeko na ye parce que bana bamoni bana ba kufi bango nyonso bakangi ba porte bakimi. Ozomona ndenge ezali ndenge bazo expliquer nga awa eza. Voilà, moi détail muke e baksami lisusu donc bana 8 o bakufi bana ya papa wana na mama wana baza 6 pa bango nyonso 6 bakufi de wana bazali bana ya ndeko na ye bayaki kofanda epana bango epesi passe ya hélas donc ya mukolo otomoni ayeko loba wana tango ba réanimer a sanzi vidéo o moni wana o ya mukolo epesi ngai passe vidéo oyo ya ayeko loba wana donc vidéo oyo ya après koloba oyo. Oh, hélas. Oh, my God. Donc, après, ce moment-là, hein, tu sais, sur la caméra, tout le monde a le moment, ok? Tu sais, sur la caméra, tout le monde a le sur caméra. Sur la caméra, bouillé. Sur la caméra. Donc, yaya, moi, si, hein, bon, ce moment-là, voilà. Yaya, moi, si, yaya, oyo. Donc, yé, après, Koloba, awa, bakane l'hôpital, yaya, moi, si, a koufi. Et puis si pas si à consacrer donc hier moi si au bout comment on oyo akufa qui après koloba et puis si pas si donc qui explication en déconner expliquer donc et puis si pas si voyez moi si voilà akufi yep après koloba akufi bon t'as pas nenga azo réagir donc azo koloba ba douleur la kati et bino peut ba tu hôpital et puis c'est ba OPJ ceux qui vont aller ba nani au lieu moi ça ça moi interview boy il fallait bon ravitailler ba soins les soins appropriés na RDC Congo nzambe asunga biso mboka oyo ba soins et comme lokola ba mboka mususu ya akufi boyoki donc papa na bango ça nous pango ya famille ba mapango o ya famille o ya papa fana na ndako ya munene o papa mama na bango batika alors bandeko batonga bandako pembeni wana jalousie pona nini yo fana ndako ya munene biso to fana ndako batonga yo il faut longwa awa okende ko futela est-ce que batela ki bango projet ya solo babo bango na ndenge ya solo to na ndenge ya lukutanga epesinga emutuku so okoboma bana bato ba innocent pona nini ya lobi yango awa yemoko alambaki yemoko asombaki loso. Est-ce que tanga badeko lamba na libanda wana eloko ya mabe ekoyaki na nzungu? Est-ce que loso wana ezalaki na poison depuis na boutique basombaki? Est-ce que mafuta wana poison euti mafuta oyo bapesi bango to ndenge nini ngai epesi ngai mutu koso ya kosakrate ya soki tozi ba détail pona situation ya bana o susu tokozonga. Nous sommes en train de suivre ça à la lettre à l'après. Est-ce que maman c'est à la muki maman situation est aïe tokozonga li susu pona toye koya koyebisa bino. Voilà tout ce qu'on a fait comme information na après-midi. Il y a lelo sur situation o ya ndeko akufaki balongoli ba organe à la muki abandi kotambola pendant 2 à 3 heures du temps na ensuite il y a bana biso. On se retrouve tout à l'heure là na numéro susu. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Hein. Chap chap. Et tchara.
nasali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo